Depuis Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, bipai wapi bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo mbote na bino ba papa ba mama tikete kimia e umelokati ya mabota na bino. Fongola basangola biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke ministre ya communication et média Patrick Muyaya alobeli na o etali avion français o ezwaki kokoso pe ekitaki na aéroport ya Bangola o ezalaki pembeni elekana kindenge nini bolanda. Beaucoup de réactions au sujet de l'avion français. Ezali avion o ekitaki na détresse parce que moko ya ba moteur na yango ezalaki menacé ya kozwa moto o wapi température ezalaki élevée na lolenge bakoki kokanisa te. Yango aéroport o ezalaki pembeni na yango ezali aéroport ya Bangoka o esengaki kaka bakitela esika wana. Précisément na Kisangani, avion banaki ko compter 9 membres ya équipage au bautaki île ya Réunion et basengelaki ko passer par Bujumbura pour na kokita na Djamena précisément na Tchad. Après rapport o epesamaki, avion ezalaki fouillé pe inspecté pa ya service ya deuxième pe bamonaki ke moko ezali likambote ya kobanga to ya kopesa panique na sima avion ezalaki na kokoso pe ezalaki kozela intervention o esengelaki eya ko uta Paris na mboka ya France pour na remplacer ba matériel o ezalaki ya kobeba. D'ailleurs, moko ya ba forces armées na biso nde bazwaki charge ya équipage wana. Ministre ya défense Gilbert Kabanda. Ministre ya défense Gilbert Kabanda azongisi 31 000 soldats na ba droit ya lifuti na bango après 18 ans. Ministre ya Défense nationale Gilbert Kabanda azali kobunda na ndengo kozwa idete pona tina na yango nde Dr Gilbert Kabanda Kurenga sous impulsion commandant suprême yaba FRDC Félix Tshisekedi pe ya chef gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde nde bazali kotia nyonso komba effort pona ko obtenir résultat salutaire na oetali 31 000 inactifs pe macaron rouge na baron ya FRDC. Tosimba que action oyo ya ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant ezali kolandisama na mise en œuvre ya plan d'action ya ministre Kabanda Kurenga o esika wapi azali kotia sans relâche exécution ya ba pilier kokokisama na programme ya gouvernement ya république. Local etali bien-être ya soldats congolais d'une manière générale pe globale yango etali pe formation ya ba homme en uniforme po na kobongisela bango visa di kopesa bango makoki ya kobika bomo ya solo ata asimi mondoki to pa zali na uniforme c'est-à-dire na sokoto na ye kasi aza na bomo ye sengeli po na tina na yango nde acquisition ya ba armement pe ba équipement moderne le plus perfectionné ya ba implication ya prochaine industrie militaire purement congolaise et cause à la mise en place. Bondi Melangai, ministre de défense, azali kosala mosala na ye kitoko kolandisama na vision en chef de l'état pe commandant suprême ya ba forces armées pona kokumbela masolo na etali bitumba pe kofandisa bomo ya soda congolais. Insécurité na Est ya République démocratique du Congo, 5 000 jeunes ya province ya Sud Kivu basalaki enrôlement na armée na o etali appel ya chef de l'état pour na ko soutenir ba FRDC. Ba répondre na appel ya chef de l'état pe bandimi kokaba vi na bango kokufa po na ekolo bango banani bilenge na grand nombre nde bazali ko continuer ko s'enrôler na armée congolaise. Ezalaki mardi 22 novembre près de 5 000 jeunes filles et garçons bayaki na ba différents territoires ya Sud Kivu o ba rejoinaki ba forces armées ya République démocratique du Congo. Tosimba que ezalaki na kati ya parade ezalaki organisé le même mardi et pas ya 33e région militaire pour na présentation na bango na gouverneur ya Sud Kivu.
ba jeune oyo balobi baza prêt pour na ko défendre intégrité nationale, c'est-à-dire na sima ya bendele ya mboka Congo. Selon numéro 1 ya armée ya Sud Kivu général Yav Avula, après ko présenter bango ba jeune oyo baza envoyé na ba différents camps militaires pour na formation à travers le pays. Ministre ya Santé Jean-Jacques Mbungani asalaki alerte mokolo ya lobi mardi 22 novembre pour la 6e vague ya COVID-19 oyo ezali en cours na République démocratique du Congo pour la augmentation ya baka. Ezalaki na sima ya ko-présider réunion ministérielle entre Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na ba membre ya comité multisectoriel et riposte contre COVID-19 na sima na yango nde batalisaki augmentation ya baka positif oyo lié na pandémie. 4 dernières semaines oyo nde elakisaki augmentation ya baka yango. Pona tina na yango nde ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani a alertaki population congolaise na 6e vague ya COVID-19 o eza en cours na kati ya République démocratique du Congo, mais ezana nous très faible et précisaki ye. Na maloba na ye, to remarqué que osi ya baka ezati lelo oyo, mais tozali ko rassurer population parce que malgré que baka eza moins élevé, mais to ya létalité eza encore faible, c'est-à-dire 6e vague ya COVID-19 ezali déjà ko banda, mais en réalité ezana nous na faible intensité. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas COVID-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la COVID-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter le masque, de se laver les mains à l'eau. Face ya kotombwa ya baka ya COVID-19 eza positif, gouvernement a bengi population na respect strict ya ba mesure barrière pe ya ko se faire vacciner. Toyoki kino to sala yango. Ba œuvre d'art ezalaka lisusu na impact te na bandako na biso to pe na mapango yango caméra ya Mag FM ekitaki bongo na 7e rue Limité pona ko interroger bateki elekanaki ndenge nini Chris Mukuna azalaki wana. Tozwami na ingomba mokonzi Kinshasa mingi na commune ya Limité na 7e rue résidentielle. Toujours dans le cadre ya jeunes zala patriote, jeunes bimisa maele pote oboko la libota pe ozala indépendant. Ndeto yaki kokutana na bana mboka oyo bazali ba artiste na domaine ya art. Bango basalaka sculpture, ba misusu bazali ba cordonnier pe bato ya ndenge na ndenge. Na wenze oyo bomoni bokanga ete biloko ya ndenge na ndenge esalemaka awa lokola ba œuvre d'art. Nyonso oyo omonaka lokola bikelamu ya tata Nzambe kasi baninga oyo basalaka ngo na nzela ya libaya. Botala lokola aigle basalie awa na libaya okotala okondima te, tala girafe ndenge telemi nyoka pe akomata nzete. Nyonso oyo na mayele ya bana mboka oyo tokuti awa boyoka bango moko na micro ya Mag FM ndenge bapeseli lolenge musala na bango esalimaka. Wenza liboso oyo omona artiste asimbi liane o babengi kekele
aotaye oyo mon artiste asimbi bois o ba bengi nzete aza kotaye to sala ka bikeko to sala ka ba saki ya rafia to sala ka ba kiti ya kekele na ba kitunga to sala ka pena bilamba nyonso sala maka awa. Donc cordonnerie eza source mère eza oyo ya mimi sala nyonso te maboko na kati ya cordonnerie coupe couture ezali na kati ya cordonnerie maroquinerie ezali na kati ya cordonnerie savetierie ezali kobongisa ba sapato yango na bayi ba bengi yango savetierie fabrication ya chaussures yango ba bengi yango cordonnerie fabrication ya sac yango ba bengi maroquinerie. Lokola ndeko oyo ye apesi bongo mbela na ye na bakondi ya mboka bayeba na koya kotala o bango bazosala pe ba soutenir bango. Omo ya liboso na osenga nanu na gouvernement acha biso na en valeur na pour place au soki ba tongeli biso eza malamu eza pe fier pe ya mboka na biso to le baiser belé né to singa kana ba continuer biso batala jeunesse misala oyo ekeka na fulu te tozana mposa tokabola yango tovanda yango kate bakontina biso oyo badirijaka biso na baministère na biso bafongola na miso bameka kotala mwa moke nsima. J'aime tout ce qui est de l'art, tout ce qui est fait à la main. Et je respecte le travail de ces personnes qui font à la main. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'était de trouver les tapis Kuba. Parce que ça a une histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve qu'ici au Congo et nulle part ailleurs. Culture ya mboka na biso esengeli to valoriser pe to protéger yango ezali bongo na nzela ya ba jeune oyo bazali ko continuer ko sala toujours musala na bango malamu po ete culture oyo ebunga te na mitu ya ba congolais ekosala eloko. Nzela ya Kimbantieke ezali na eta moko ya mabe makasi population ezali ko souffrir bolanda. Banzela mingi awa na ville province ya Kinshasa ekomi kobuka na surtout na période oyo ya mvula. Neti awa na Kimbaville to Kimbantieke route principale ekomi na eta moko ya mabe makasi. Selon information tozwi sur place, nzela oyo ezalaki nango kitoko kasi depuis société ya Régie des eaux atindaka bajan na ye pona kolekisa batio esengaka babuka makadam kasi tangu babuki olie bazongisa ndenge bakutaki te babwaki kaka terre jaune pe batiki kaka mvula ebeti nzela nyonso ebukana ekomi lokola érosion. Population bakomi konyokwama na o etali transport ezala mituka to ba piéton bango nyonso milelo transport pe emati mbala moko pe il faut kosala distance pona kozwa yango mituka ezosuka kaka na dokolo moyen ya komatati likolo ezali lisusu te bango moko balobaki boye. Est-ce que l'état yebi Kimbantieke to yebi yango te bato bazonyokwama transport passe makamio surtout passe. Prenez, quitte à côté, il y a ça, il y a maillota, batute, dindi. Nicolas Nin, Banzele Zate. Papa, Banzele Zate. Bakonji, batala biso mboka oye Kimbantieke. Population Zate, bakonfote, bangote, batubafota raconter Kimbantieke, Zate. Nzele kufi biso mitu wa moyen côté Zate. To comme na difficulté ya nyonso. Via bateza nzela to nzele Zate c'est que moi bo tamule Zate, moi bo vivre Zate, l'état a la biso likamu. Nzele baby na ndemo ko ya mukiete papa na ngai. Le basala ki nzela. Fale bazwa zelo oya ya maya njili. Zelo ya malamu nde yangwana. Zelo o bateli biso ya mwamba oyo. Zelo ya malamu te. Fale baya babongisela biso nzela. Nzela oyo ezala ki bien. Mais combien de temps moko boye to moni ba tout ce qui est Régie des eaux baye abandi ko buka nzela et combien de temps moko boye bazo ba twa mai bati ta ba twa mai donc nzela comment passe de bandana to ma souffrir makasi na nzela donc si bon moi zo kami na embouteillage boye to saka boye mona ine de na embouteillage donc c'est pas conduit en tout cas vraiment ba ko bongisa biso nzela po kimezala ba to ko to ba moi ko vivre bien. Bakonzi ya Régie des eaux elongo na ba autorité compétente bosala na lombango na koya kobongisa nzela oyo po bana ya Kimbaville bazwa moyen ya kotambola na ndenge esengeli po boye tanenge sali kitoro te.
to ya bambouteillage na ville province ya Kinshasa ekoma komata du jour au jour lokola to ya dollar bolanda réflexion oyo. Ya bambouteillage na ville province ya Kinshasa ezali komata du jour au jour lokola to ya dollar kokamwa. Soki otamboli na banzela mingi okomona ke ezala na tongo to na pokwa okozanga te kokutana na embouteillage. Ba chauffeur bakoma akende boya kutani nango azonga boya kutani nango ndenge kaka balobaka okimi mbula na ebale. Kasi constate osali elingi koloba ke mituka ekomi ebele kasi banzela eza muke suite ya ba route secondaire mingi ekoma na ete ya mabe yango nde ezali à la base ya phénomène oyo. En tout cas population azali konyo kwa mamakasi bakonzi boluka solution po ezali kosala pasi ata olongwe na air ya bien na ndaku okokoma kaka na retard isiko ozali kokende likolo ya bambouteillage boye ezali malamu te. Article 15. Ndeko héritier a préféré na eko kata fumbwa awa na wenzi ya kikenda na komini ya Kanluka kuna na komini ya Ngalema boyo kandenga lubaki. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféré na eko kata fumbwa kaka na cadre ya kalai ngangu kalai technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanye lango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko yina mbungu ya fumba o na sisi class lelo oyo tamwa mobandi ndenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base me koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango okata fumba ne kana wendi. Oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa te kana yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka. Yo muto nyo kwa mi bambula ebele na bokono solution ezwamaka te kimambangu na centre hospitalier Dominique Leker okozwa guérison na ngonga moko ya mukie. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie,
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Lelo soki otamboli awa na kini ko remarquer ke baka niveau mingi koma boucher yango et koma ko provoquer ba inondation après ba mvula bolanda commentaire oyo. Rédaction ya Mag FM et Sali constate que soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarquer baka niveau mingi ekoma nango boucher. Awako phénomène plastique eya na Kinshasa okozanga komona milangi tendenge etonda na bakanivo. Nzokande kanivo ezalaka nzela oyo mai ifueleka kasi awa na ville province ya Kinshasa kanivo ekoma nango nde fulu. Yango wana banzela ezali kobeba mingi po mai mwaeleka malamu na kanivo ezate suite ya eta nango. Nzokande mai ezalaka ennemi ya makadam. Awa kotokoti na periode ya mvula soki kaka ba mvula ya makasi elandani banzela mingi ekobeba pe population bakokoma kolela ke biso awa mwaeto lekezate biso awa tozindi. Nzokande nyonso wana ezali manki ya kokure bakanivo po bakanivo ezali bouché. Tokosenga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila na idéologie na ye ya kin bopeto atala pena nuna ngambu ya bakanivo po bakanivo ya banzela mingi ebeba pe abeta sete azongisa service ya hygiène oyo ezalaki na chaque commune pe chaque avenue po na kolandela eta ya banzela nyonso po boye tala ndenge etie tandenge sali kitoko te. Oyo ezali kado po na bino balanga nzembo nyonso o bolinga kosala musique ya kitoko boki Mambangu na 14e rue na studio Liloba bokozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution po na bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single ki Mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzokande enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité.
te. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo soki bosepela kinango bopesa merci na équipe technique o basela kibino musala kitoko na sima ya kamera nazalaki na Francis Peta papa ya libandi o abenda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino Enoch Mafuka le métier noir azalaki wane longo na Bénédicte Kapende toujours na cadre ya kosela bino musala kitoko nga na bino tokokuta na lisusu mikolo ezali koya te